Bonjour, bonsoir, la famille Sadepa nyonso bozwami se Noela TV nazopesa bino bambote nzambe na lola abatela pe ya bomba biso nyonso la famille, j'espère que toza bien. Nzambe na lola abatela mabota na biso nyonso babone ya Noela TV, la famille balanja Noela TV nazopesa bino babizu bisika nyonso bozwami na Asie na Amérique na Europe. Bambote na bino nzambe na lola abomba pe abatela biso la famille. Toza kaka na kati ya banalise na biso oyo ya Marie-Laure Mwaka ayeli biso na kati ya réseaux sociaux. Comme yepe azali mutu ya banalise, yepe azali mutu ya réseaux sociaux, yepe ayaka na ba matière, ayaka pe na ba problème ya batu na réseaux sociaux. Sikoyo ezali tour na ye ekweli ye moko. Ye moko mama ya ba live, mama ya 10h, ya 12h, ya 20h, 20h du temps na kati ya live. Soki afani na kati ya live, Marie-Laure ameliaka deja asilisi nyonso ale aye kofanda banda tongo ti pokwa. Ye moko alobi ke réseaux sociaux ezali musala na ye, yango elesaka ye, elatisaka ye, donc réseaux sociaux ezali nyonso po na ye. Sikoyo problème ekweli pe ndeko na biso ya réseaux sociaux ndenge afandelaka bato, ndenge pe bato bazo kofandela ye. Subitement tomoni Karine Mokonzi la baronne ayambi ye na kata live, na kata TikTok, na kata YouTube na ye. Toko yoka nyonso oyo Marie-Laure a répondre o mituna nyonso biyanu oyo Karine Mokonzi awuti kopose ye na oye abimisi na kati na ye toko yoka ngo ensemble na bino. Nga na koloba mingi te de la famille, vraiment na kotela bino bo yoka, nga na koloba kaka moke. Nga selo nga na yoki ndenge Karine Mokonzi atuni ye ke ozwi mobali ya batu, ke ozana zemi oboteli mobali ya batu, ye azo défendre boye azwi mobali ya batu te, mobali balingani na réseaux sociaux na kati ya telefone. Ye asalaka ba émission na telefone na ye, numéro ya telefone na ye ezali, mobali amoni numéro ya telefone abengi ye, basoli na telefone, bakutani ka ndenge ezalaka, mobali ake epai na ye place azalaka, bakutani nyonso ba explication nyonso bokolanda ensemble ndenge na kotiela bino bandeko. Alobi bien Audric abala mutu te, abotana mwasi me babala na ata na communauté, na religieuse te, na famille te, nulle part. Po na ngai Noela TV na moni ndenge alobeli bongo, soki bomoni Marie-Laure Mwaka abali, bomoni na kati ya Val, bomoni na commune, abali na commune, donc yende mwasi ya liboso ya Rodrigue. O wana mwasi na ye, ex-femme na ye wana azalaki copine na ye, mama ya bana na ye, mais azalaki femme na ye légitime te, abala ye te. Soki bomoni ke babalani, yende akozala mwasi na ye ya liboso. En plus alobi, ba o bazo koloba ke Rodrigue azana mukanda te, Rodrigue asalaka te, non c'est faux. Rodrigue asalaka, azala kuta misala mibale. Bino bolobi ke ye mutu akobala Rodrigue, akopesa ye mukanda. Ye akosuko pesa pe mobali mukanda te ti mukolo akokufa. Parce que mutu apesa ye mukanda wana, oyo abengisa ye na poto ezali papa na ye akufa. Donc ye ti era akokufa, mukolo akokufa osuko pesa mobali mukanda te. Bo kosa te, bo loba o nyonso bozo loba te, ye alingi nde mobali na ye, basangisi makambo nyonso bakode, basangisi donc mobali akotrompe ye susu te. Mais tokopesa kaka chance na o ye alobi, tomoni ke alingi mobali na ye, ye moko azokumisa mobali na ye aza kitoko po na ye, azali bombo po na ye, topesa ye chance. Ye moto alobi chance, ye moko moto amipesa pe, ye moko pe na bizaleli pe akochange mobali na ye. Comme mobali yango azali ndumba akoko changer ye. Mais eza mwa passe mibala ba congolais, bazala ata bazana mwasi na kati ya ndako, azokende ko simba boya simba boye, wana ezali kaka identité ya mibala ba congolais, ba changeaka na bango te. Bachangeaka te mibala ba congolais, mais tokomona peut-être akochanger ye comme alingi ye, donc akochanger peut-être tokoclôturer kaka na suka, totika nanu la baronne ndenge azopose ba question, tolanda na bino pe ensemble. En tout cas la famille nga na kosenga bino la balana Noela TV, babona Noela TV,
nga nazaka na posa bo like bo partager bo s'abonner pe ekosala biso bien makasi bozela na tela bino toyoka ngo ensemble. Est-ce qu'il y a alors na 6 mois au Bossali, les deux alors a déjà la Zemi. Pardon, bon limbe ça n'a quitté si volume. Zemi alors et que ça a déjà 3 mois, 4 mois. Donc alors ça qui examen avant azwa Zemi, to izaki ka na cadre bolingo après olali olamuki se retrouver na Zemi. Le bébé n'a pas atali pe image na yo ndenge oyebani po ebimate ki ba sente yo to balana ezaki bongo to ezaki pe programme bo fandi mo sa mobali bobi non po na bolingo na biso photo bota mo na biso to mona kaiza frère bolingo na biso. Merci beaucoup. Comment ça papa Evi? Makolo wanini bon c'est des écoute na kelani hôpital suka kanisa maelo aziko na miso to bayite kinaza na mwana bayo ka ngoka ka vite na ba mission ngamo na émission wana tsala jamais ko ba kinaza na mwana tsala ko ba ngoti donc ndio le lobi wana confinement ke nazana na mwana moi si comme une princesse donc suka kanisa maelo ka bota kate bolingisa balalo ela TV ezali réseau kuna nazoyoka neti mupepe ezotambola kuna mupepe makasi bolingisa la famille s'il vous plaît bolingisa. Mais c'est quoi encore? Qu'est-ce qui se passe? Eh, mon Dieu. En tout cas, wana Marie-Laure azokoloba kuna na ba o nyonso bakanisaka ke Marie-Laure azali koko, Marie-Laure aza na mwana te, Marie-Laure abota te, bato bamikosaka parce que ye moko mais avec papa Rodrigue elobeli ya mwana mobali ope soki azokosanga ye wana motema na ye moko soki mpe kosalanga mabe deception ezozelanga na liboso wana mpe eza kaka ye soki nga na ndimaki na piblie eza mpona lepase na ye naboyi ntango tokobala na mosusu babombaka bato babaki na nga marino poko bimiseka te ntango bobalani ata nabombaki ye nabimisika foto ya mariage obia ntango naboti nabimisika foto ya bebe na papa na ye ya kaka. Voilà exactement. Et là qui a parlé banyama mona ye parce que biso na media ezalaka soki tosi mobali bato balobaka kaka azwi mobali ya bato azobima na mobali ya bato bapesaka biso chance te relation na ye na mama bana na ye esimbi te babwana ça rien à voir avec marino na ndenge babanda na ndenge baboyani mama bana obaki parmi mpe biloko aboyela papa Rodrigue yo oza na kati. Non là c'est faux. Ça fait pas longtemps au Canada, là ça fait 22 ans au Canada. Tant que yo bazana na moyel kuna ngana koma na vina wana Edmonton na tsala mona ete na solola ni na papa Rodrigue. Aiko dragina tant makamni na relation na esili. Nda iko dragina. Yango ba basi na opesa bino conseil. Biso basi media toza basi. Toza na ba vagin le rôle bino, toza na mabele le rôle bino. Même à protéger les balles na bino. Ce que vous voulez nini? Quand vous benani mobali na ndako, bo moyani relation simbité. Ce que vous bima na fia mede, to ba fia mede ne baza bandoki. Toza basi non? Toza pe ba sentiment de bino boza no. Mais si vous pourquoi il comment eza ka pona ngati nani oyo koko auti ko bala. Comédienne soki abani. Animatrice chronique soki abani. Omona nde ba bimisa ba photo ya ba ex na bango. Et ça
basala biso yango pro na media. Donc nga makambo nyonso to wana nayebaki parce que nayebaki ntango ye kolinganga nayebi ke awuti na relation aza na bana bonombre bana na ye nyonso to abota nayebi bango na oyo baza wapi na oyo baza po nayebi po aza na bana ebele aza kaka na oyo ozokanisa wana te aza na bana oyo yana na ndenge yo oyebiki ana bana ebele na mosala asalaka estce yo olandelaki azwa charge ya bana ne parce que baobi asalela bana ne eloko te yo omona ondeni ke aosalela bana eloko te puis ondimi neti engagement mariage yo moko omona te ke liboso mwa mbilinga eza bana na ye oyo aboti mpe na kote mosusu apart mama bana nao bauti kokabwana wana namonaka nde bakundolaka bango namonaka okala mingi tauti kosombela mwana na ye ya liboso okutisa rien avoir na makambo tozolobela asombeli ye telefone namonaka mwanaki na tokendaka na ye ake ria ake monogamu kitamata na relation na ye ya suka oyo mpona makambo ya bana wana eza ye moko mokolo kozwa chance soki aleki na émission mpona na kokota makambo wana te mpona azalaki na ni relation na bango ebandeli ntina suka donc ye moko akoloba mpona makambo bana naza mama ye mpe akuti nga vierge te akuti nga na mwana ndenge avandaka mpe na mwana na ngai oza mpe mayele ndenge wana jeune fille wa 18 ans yo mo oyebi bapapa poto ayelaki mama me aokóma komosepela ne na mwana wana kote wana otali mpe danger wana te non te aza violeur te tokoki kotaxe moto ya bato te apart ye na bima mpe na barelation eza na motu moko te atusha mwana obie nini eza bato nyonso to te bazalaka na baide wana non navandi na ye kote wana non etosweta yango te na kosweta yango mpe te na bandeko nyonso to ya basi baza na bana na ndako mobala ya kotushe mwana na koswete bango te soki moko te para aswetaka donc non aza très bien na mwana ngai te bakomi bongo par rapport à ndenge yo mo mpo oreconnaître kaza homme à femme yango namoni ezonga mingi na baquestion bongo homme à femme akoma ntina niveau ya kosimba mpenza mwana non to wana totoki mpe mwa mosika nameneli ye modo te mais je ne pense pas aza très bien na princesse et puis aza lokola papa na oyo bana oyo mpenga na oyo aboti mpe na basi mosusu baza mpe lokola bana nga nalingaka bana makasi kuna eza na bima mpe na mobali oyo baza mpe bazala mpe na bana na bango donc nazala problème mpe mpona likambo ya bana et puis makambo ya bana oyo na relation ya suka oyo auti kozala nango soki esengaki bazala na garde ya bana so bana babanda koya wana kutu problème eza ata moke te baza bana na ngai nde nalingaka princesse nde mpe na kolinga bana wana donc mpona makambo ya mbongo kopesa bana mbongo kozwa soin na bango oyo deja oyo abota na relation oyo auti kozala nango te nayebi ndenge akipaka bango mais oyo na relation ya suka wana nde mpenza ye moko akopesa explication na boyi kokota kuna me bana oyo ezala oyo ya abcd baza bana na ngai nazala problème te mpona makambo ya bana voilà alors ndenge déjà ndenge obi akipa bana na ye ndenge ana bana ebele biso nyonso toyebi mwa basalaire apoto malgré ya bino kuna mpe ezala mpe mwa likolo selon mosala moto aosala me kotala ti oyebi bamambo wana nyonso na 6 mois oyo bosali toki oyeba yo moto ozozwa charge ya mariage parce que ti botie ya date mariage ya mois prochain toyebi mariage ya poto eza lokwa ya afrique te mariage ya poto nayebi te bino kuna nde ezalaka parce que biso neti ya biso na belgique kaka mwa sala oyo biso tosalela awa ya 600 personnes ezalaki deya 10 000 euros malgré to discutaki mais prix nango yaki 10 000 euros sans compter décor opona sans compter podium na bino sans kocompter nini côté ya kolia protocole mpe eza part sécurité à part donc oluwe bainstrument part mambo ebele wana nyonso sikoyo so totali kaka na 6 mois aokipe famille na ye ye mo mpo ozwa soin na ye na salaire sikoyo mariage mois prochain donc biso tobake alors moto aosala libala aobala mobali na très bonne question Karine akoloba nini papa Rodrigue ntango ayaki nde nayosaki bino une semaine akendaki Calgary ayaki na Calgary mpona mosala parce que aza
moto mosala ex moko te akolobaki Rodrigue aza gigolo ke Rodrigue alingaka mosala te wana pena c'est archi faux. Mwa mobali oyo alalaka te mpona makambo ya mosala asalaka makasi ndenge eza boye asalaka abimaka ntongo asalaka kutu dekayo abimaka ntongo epuis asalaka dekayo azongi na poko asusu ake mosala ya kayo mosusu ya mibale deuxième kayo azwi yango vike nde tolikana mariage ye na ndenge mwana azoya nde azwi deuxième kayo mpo liboso azalaki na kayo moko donc liboso abandaki nao abanda osala bakupu ayekola langue parce que na edmonton soko oyebi anglais te eza mwa mpasi mpena mpe ozwa mosala ndelo koboma lelo eza langue meme nga mpe nayebaka nanga oloba anglais te nayokaka moke donc voilà et puis asalaka donc eza ndeti kokoya na ye kuta nde bato bazoloba ke papa Rodrigue aza gigolo ndenge azovanda wana Marie-Laure azoleisa ye Marie-Laure moto alatisaka ye azovanda na ndako ya Marie-Laure wi azovanda na ndako nanga mpo aye kokutanga na ndako awa mbala na expliquaki wana ebandeli moyen to déménager eza te to déménager mbango juste po bato bakolobaki ozovanda na nsima mwasi no balanda Noela TV bozoyoka na bokebi nyonso j'espère bozoyoka nyonso oyo Marie-Laure azoloba yake oyo nyonso balobi ke mobali wana azali gigolo mobali wana asalaka te c'est faux et archi faux mobali wana asalaka kutu abanosala mosala moko amoni ke mwasi na akomi na zemi aluki mosala ya mibale po basala kolayeti ya mwana ndenge ezalaka kaka basala pe makambo ya mariage na bango basala donc nyonso oyo basalaka makambo ya basala bilamba boyebi nyonso ndenge ezalaka donc oyo nyonso balobi ke asalaka te ayaki mpona mokanda aza gigolo non bolongola wana na mutu et en plus akosala mwana na ye mabe te azali papa moko responsable aza papa moko ya malamu alingi mwana na ye pe akolinga bana na ye etu nyonso oyo bozokanisa ezali yango wana te selon Marie-Laure wana ezali Noela TV te nazolimbola nde kaka oyo Marie-Laure azoloba tolanda ngo na bokebi la famille. Un instant s'il vous plaît nazofungola po boyoka. wana eza pe bonne idée puis na poto mibali bavandaka na bandako basi wana kuti yede ya faux débat voilà exactement okuzwa baproblème na banki te mpona bato balobaka kaka même so mpe bozwi ndako na bino bato mpe baloba ndako yango mokie boye bongo ndako yango bakiti yango ka oyo bongo na niveau no Marie-Laure sikoyo rido nini oyo nde bato balobaka kaka donc puis abandaki déjà asalaka déjà ntango déjà ayaki ntango alongwe Montréal aye ana Edmonton abandaki kosala andobeta kayu kuna na Montréal ayaki na mbongo nayaki maboko pamba te mbongo ayaki nango atiaki na mesa alobi mama tala mbongo nga na ye nango yango ayaki na mbongo na mesa mbongo wana epermetaki mpe tosomba biloko mosusu na ndako eyebaki ngai mpe makasi mpona mpe eza te naza na mbongo yango so mpe ya grave mpona vi na nga na vivre na mbongo ya internet basponsor na ngai na mabanga aza na mosala mosusu nasalaka te apart internet donc mbongo nyonso tu kolata na ngai kolia na ngai kofuta ndako ma nyonso ebimaka na internet yango mosala oyo eza mosala maseki te soki otieki sérieux okoganye nde nabaki parmi bato baganya na internet nga Marie-Laure naza na kati donc eleisaka ngai malamu nyonso tu mbongo ayaki nango na maboko atiaki na mesa abitala mbongo na ye nango yango oyo eza mosala na ye ya suka oyo asalaki na Montréal avant aya na Edmonton wana de apres ntango akomi présentement asalaka akontribuaka ntango papa ya ndako akontribuaka na nyonso ngai nde toboma na eloko te fiche apei na ye nayebi ngai mpe na fin du mois so nasangisi bambongo na ngai nyonso bamabanga tu nyonso ekoti nayebisaka ye toza na ye banki moko kaka na nsima oyo eza na banki moko ongana ni banki moko donc aza na eloko moko te oyo abombelaka ngai nyonso to ya ye ayebi telefone na ye namanyaka yango heure nyonso to nalingi soki mwasi akomeli ye nga na kotanga ina mpe mobali akomeli na nga na kotanga na telefone na ngai ya mosala ye
bandeko ngai eloko nazomona mabe Marie-Laure azokoloba makambo ya telefone. Donc kozala na telefone moko boyeba na bacode elakisi nini ke soki alinga trompe yo akotrompe yo te. Eske wana eza assurance assure yo mpona kaka bacode wana omoni ke apesi yo code na ye yo mpe opesi ye code na ye. Mutu soki aza deja moyibi akoyiba kaka balobi ke mbwa ata place oyo batiaka maki ye akenda komela maki wana ata botia yango ndeni du fait ke ayibaka maki wana akokende koluka kaka koyiba ngo. Balobi liboka oyo batutelaka pilipili solo esilaka te. Oui omweke otie pe na mabondeli na prière na ndenge ezolobama ke ye alingaka basi nyonso mwana mwasi kitoko aleka te amona mwasi na YouTube aleka te na TikTok aleka te omweke yo nde vérité choc osalaka bemission na wana olongoli yango omipesi corps et âme olakisi penza bolingo ti soki ndenge nini peut-être po déjà moto déjà azoyeba na batémoignage ezoya par-ci par-là ke ye azalaka mingi na TikTok ye azalaka mingi moto ya réseaux sociaux donc azalaka nango penza na temps réel sikoyo moto abongo kopimela yango ndenge nini bon na nzambe pe abongolaka pe moto j'espère que okochange du fait que olingi ye makasi ozobetela ye tolo seke olingi ye makasi okochange ye tiaka mabolongo makasi na se mabolongo eyinda te mabolongo eyinda donc oyindisa mabolongo parce que olingi ye penza ezomona penza oza na mposa penza mobali na yo oyo vraiment olingi ye makasi mipesa kopesa na bacode eza nango assurance te akotambola akozala na bakamarade akosala mais soki ke ezali kaka moto kaka azaka moto alingaka Marie-Laure akolinga mais soki ke eza kaka ke nzambe atushe kaka na kati na yo na ye ke ndenge bolingani bofanda atika oyo ye asalaki na mwasi na ye ya liboso mama bana na ye asala yo na Marie-Laure te wana Dieu merci tokolinga pe te tomona susu kaka yo ozosouffrir susu obanda kozonsu na réseaux sociaux obanda kolela susu mobali yango Rodrigue yango bolobaki yango ya solo tala ndenge asali ngai akimi susu akezwa mwasi mosusu boye te tokosepela nango pe te po moto akozonga mpe kaka na réseaux sociaux ezali kaka Karine oyo obandi kotortire na kati ya réseaux sociaux lelo azoloba na bosembo nyonso na calme nyonso mpona kolakisa ke Karine azali na mature Karine azali mwana nzambe ayebi kobanga nzambe mais soki azalaki bana basi mosusu ozomwana ba réseaux sociaux oyo batelemelaka bato bafingaka bato ntongo pokwa mbele Marie-Laure mbele yo lelo omeli ata mai te mbele ozali mpenza ozolela na Karine toyebi soki azalaki bana basi mosusu akotisa life asala life bachinois babenga boye bafinga boye mbele yo mpenza lelo Marie-Laure olingo oloba na esengo wana te okoti mpe na life ya Karine bayambi yo mpe na calme sepela ke Karine atiaka makambo na motema te aza mwana nzambe alimbisaka na baoyo nyonso bakoselaka Karine aza mwana mabe Karine aza boye en tout cas tomoni ke bozalaka lokuta bozalaki de vrai te epai ya Karine nde azalaka vrai Karine azalaka vrai na oyo nyonso moto oyo Marie-Laure atiaka Karine na kati ya réseaux sociaux atiaka ye mpanzi likolo soki Arieta oyo Karine azalaki na esprit te mama Charlotte atelema te na prière atelema te ke ye kofanda makolo nanga awa mbele Arieta oyo tolobaka kombo kutu ya Arieta oyo te mais lelo ekomeli yo me tala Karine ndenge azokoboma moto tala Karine ndenge azosala bemission na douceur nyonso alobaki wana ndeko na biso aza na zemi totika ye calme abota na calme aza na likolo mais botikelaki Karine ta même pas boraisonnaki même pas ata 2 fois bozonga na nsima ke non ndeko na biso aza na zemi aza likolo non bokofanda bolobi ke motolo eke na kote zemi yango ekweya kokweya oyo boye nyonso wana bozofaire torturer ndeko na bino ya mwasi ndeko na bino congolaise de père et de mère on dirait azali étranger on dirait azali rwandaise mais lelo ekomeli yo mais lelo susu ezalaka ye moko Karine Mokonzi azoboma moto azopesa baconseil azolembisa bachinois bazokomata Karine azokokitisa en tout cas
tomoni ke na réseaux sociaux Karine moto aza na mature ye nde moto azali nzambe ya YouTube. Donc bokita bomata bino na réseaux sociaux bosalaka bémission na haine na se ya haine, mais or ke réseaux sociaux ezali ka neti ka loisir moko bozosala boye moto aye na nani na ye problème na ye bokitisi wana bodevelope yango bopesi conclusion après esili. Mais non bino boyaka yango na babindoki naki motema mabe nyonso bozoya nango na haine na réseaux sociaux te Congolais botika bizaleli na bino obolanda caractère ya Karine. Vraiment Karine aza moto lelo na lobi yango nzambe mpe azokopambola ye na mwa bambula oyo aye nango botala nzambe nde azomata ye escalier parce que azomona motema na ye ke non azali du azali mwana mwasi moko oyo bakanisaka ye te. Sikoyo tomoni ke oyo nyonso banoloba mpona ye babando kosela ye antuka babando linga ye te comme étoile baetufaka yango mpe te ata bozotufe étoile emonanaka kaka ebrillaka kaka tomoni yango. Antuka Karine so azalaki mwana oyo bolobaki ke azalaki moto arando azalaki moto akofinga mbele Marie-Laure alinga mela ta mai te likwita fufu oyo azolobela na minute azokota mpe na réseau sociaux ya Karine mokonzi azokoloba mpe na calme mpe aza mpe à l'aise mbele Karine alinga tika ye bongo te. En tout cas oyo nyonso banoloba bando kosela Karine. En tout cas natiki nalobi kaka wana vraiment mpo nazotala ndenge Karine azopose bakende azoloba na du na oyo babando kosela ye na oyo babando loba ezali d'autres personnes différentes. Franchement totika motema mabe biso Congolais totika ki motema mabe ki motema mabe efutaka eloko te pe okozwa pe eloko moko te. Pourquoi kozala ki motema mabe na ndeko na yo moko congolaise? Pourquoi kokosela makambo na eloko oyo eza même pas esalami na epai na ye te même eza pe identité na ye pe te me bolatisi ye yango. En tout cas la famille natiela bino bolanda kaka to mpo tosuka na biso totika ozela natiela bino yango. J'espère elingi ekoma na suka. Defandi kutu arépondre à bato songa nazokipe ye arépondre à bato donc naza na eloko aza eloko abombela ngai te nga mpe naza na eloko abombela ye te barelation na ye nyonso to oyo ya le passé eza lepa nde sikoyo toza na ye soki nayoki voice ya mwasi soki nayoki message ya mwasi wana nde sikoyo ekozala kitamata po aprometaki nga atiki bamakambo nyonso to wana ekomi le passé aefasa nyonso to eza na telefone na ye ngai mpe na efasa nyonso ya makambo ya baex na telefone na ngai na mwasi mwa moke achange nga Marie-Laure makasi nga aza matata te yandi bomona nga mwa timide wana bokeba naza matata te sebe naza na makila bangandi naza matata te ngai nazalaki soki naboyi na mobali na garda relation nakoka kosesepare na baex na ngai te moto alongoli ngai na libulu wana eza papa Rodrigue abunzi abi yo oza na relation kosola na ex wana te kosola na ex eza te ke mpo bobima na ye me napesaka trop matoi na baex na ngai mona o naza na problème boye pesanga conseil nayokaka trop me naza na relation kosola na ex eza mabe makasi parce que nakibila mpe so bobutani bokosangisa na ye mpe nzoto sikoyo ngai nazalaka sikoyo na baje wana moto alongoli nga na kati ya etumbu wana eza papa Rodrigue. Donc banimero nyonso to ya baex na ngai ezalaka na telefone na ngai yalobi jamais soki obwani na motu okokogarde meme nimero na ye na telefone na yo te jamais. Donc eloko ya liboso atikisi nga oyo na bondi nango mpe na bandeko bazalaki liboso na ye ya Noela TV, j'espère que eza vraiment mulayi mingi 44 minutes. Vraiment tokofanda wana te kaka mpona yoka kaka Marie-Laure ndenge azoloba déjà oyo alobi ça suffit déjà c'est beaucoup. Alors mpona kolakisa ke na réseaux sociaux boyaka na haine te boyaka na kimotema mabe te ozoyaka ngai nazokota na life wana Karine mokonzi wana akomona ngai lelo nazosasa ye na réseaux sociaux lelo nazosilisa ye nazofinga ye bandeko botala sikoyo boye Marie-Laure j'espère ke ndenge alobi bongo après azongi araisonne alobi ke pourquoi nasalaki bongo pourquoi nasangisaka bato bazobenga bazofinga ndeko na ngai ya mwasi en tout cas
bana basi bo changer parce que bato basalaka yango mingi boye ezali biso bana basi tosilisa somo ya mafinga tosilisa somo ya kibumwasi ezalaka susu te na kati na biso respect na biso kibumwasi eza susu te bandeko tobanga nde nzambe tobanga nde mutu te me tobanga nde nzambe ke oyo nazosala ndeko na ngai ya mwasi ebongo un jour soki basali yango epai na ngai nakomona yango ndenge nini c'est ça Marie-Laure yo sikoyo fo ozonga omitala ke ngai na bando toka na bando sala ndeko na ngai ya mwasi azalaki mpe na mokumba boye ayokaki yango ndenge nini me yo ozoyoka eloko te me Karine ayokaki somo ye moko alobi yango ayokaki yango somo moko akofanda bomakila epanzani c'est ça azomikanisa na kobota ndenge nini eske na kobota tala bokomisa moninga mwasi ntina niveau wana ezalaki ndoki kokomisa motina niveau wana moto akomi kobanga kobota koyoka somo me moto aza na posa ke abota azala na bana oyo bafingaka ye me akomi sikoyo na moma oyo mpo abota akomi na somo ya mokili pourquoi biso bakongolais tozalaka motema mabe donc bino banokanisa kozala motema mabe ezali kaka kozwi mbeli otie kaka motu boye wana ndeki motema mabe wana ndeki ndoki non oyo banosala kari na kati ya réseaux sociaux tout à fait kindoki penza ya makasi yango banosala kati na ye me tala lelo ndenge azozongisela bino yango nzambe azokopambola nzambe pambola Karine de génération parce que azali na kimotema mabe epai ya mutu te asalaka rando na ye kaka yaki munoko kaka boye ezalaka ya se ya motema te yango towuti komona yango bandeko basi oyo ezali soki bon comme Marie-Laure alobi ke ezali place ye afutaka ndako alataka na réseaux sociaux c'est normal neti nga nalataka na réseaux sociaux te efutelanga meme ata facture ata ya 10 € te ata centime te nga nakoya kofanda wana ata bazofuta nga bamillion nakofanda wana te mpona bana kofingaka bato babone nakomi nango ata naza na 1000 abone ata 1200 abone nafingi bato te mpo bato wana baya kosabone epai na nga soki olobi kaka na normal moto amoni eske soki azalaki na mposa kosabone ya kosabone te malamu kaka ke oya obanda kofingaka na komba moninga obanda kosilisa mutu alors ye moko ozomimona teke un jour eske ekoki kozongela nga un jour eske soki bafingi ngai boye ekosala nga ndenge nini c'est ça lelo Marie-Laure omoni ete ya biso basi oyo basalaka na réseaux sociaux ke non tosalaka na haine te tokoselaka bato makambo te soki elo akoloba eza te banda koloba bahistoire ozopesa bato baconseil ekosala bien bato bakotala yo nga na komprenaka te bino bolingaka combien de personnes baya kokota na kati ya life na bino bolingaka 10 000 personnes bakota na life bomonake oui natalami non soki kaka 10 personnes batali yo bazali bato bandeko baza bato boluka kaka te omona 1000 personnes bakota na life yo wana omoni ke non nga na beti zénith nga natondisi plan nga bato batali nga nalobaka bien nga nde te ngai balamba yango na fete oyo okoma ngai kaka mpona ngai non bandeko Karine Mokonzi ateyi bino en tout cas soki bino bamama YouTube oyo bomiteyami te na oyo Karine asali mpona Marie-Laure lobaki bito na bino eza kokufa Karine ateyi bino penza ke ça sert à rien mpona kosala moninga mabe ça sert à rien réseaux sociaux oyo ekoleka mais un jour bokutana boye oza na posa ya moto wana sikoyo soki ezalaki ya solo kofinga wana ezalaki ya solo eske bokosolola yango te me totika kimotema mpe tosala baanalyse ya malamu mpo bato batala biso tozala communauté moko ya respect bato banomake non communauté congolaise bachangea communauté congolais bakoma boye oyo nyonso bandosala basala yango susu bafingaka susu te ekoma kosala kaka baémission na bango ya normal royal bapesaka kaka baconseil bazopesa kaka donc c'est ça yango eloko communauté aza nango besoin
peuple congolais aza na besoin te ya bato bazoya bainjure koinsulte bato kofinga bato kosala barando ezanga ntina ata place kofinga bato te bozokofinga bapapa bamama bainsanité moko na miso bato koloba ngo te mpo na bino eza kaka normal non totika koki motema mabe wana la famille vraiment nazokoma na suka mpo na kolakisa bino ke Karine Mokonzi vraiment azali nzambe ya YouTube mutu vraiment akokoboya yango te bomona conseil oyo bomona vraiment ki maturité oyo Karine Mokonzi alakisi bino na kati ya réseaux sociaux Marie Laure bisika ozali eteya yo kozongola susu te kozwaka kaka moto botia kaka moto wana obana kofinga kaka moto obana kosala kaka nyonso mpona moto il faut eteya yo teya mpe baoyo nyonso bozalaka na bango bacomplice eteya bango en tout cas nazotika bino bopase babuto malamu vraiment ya botala video na biso botia bacommentaire ya malamu bopartage bosabone boaime ekosala Noela TV bien la famille vraiment sabino mubulu hein? La famille sabino mubulu en tout cas bacommentaire ya kitoko nazotika bino merci bye bye